Ouais, tombé du ciel, tombé du ciel. Akwea, tombé du ciel. Alex Ntima kobosana te Moro Tezoya. Moro Tezoya, il faut qu'on explique mon kilé ba ana tona catastrophe. Surprise kaka zala à l'aise. En tout cas, Surprise kaka na boy ko dévoiler. Alex, merci beaucoup. Merci. Les amis de Alex Ntima bautalayo va soutenir nga makasi. On a un événement oyo. Eza na Maria Kombe, Cordon Wasenga, Jetou Beno, Israël Nash et puis tout ça. Très bien. Dival Kassongo, il y a Kassan complexe bango nyonso. OK. En tout cas, merci beaucoup les amis d'Alex Ntima. Ndenge bo soutenir Alex Alala na Adidas Arena pour aya ko assister na concert ko ya Wenge musique à maison mère en tout cas beaucoup de toujours boza na soudé bon moko pour la bonne marche puis la culture congolaise bino boyebi Wenge musique les orchestres na bino vraiment ba surprise les alliés mais morote na kotongo ce qu'on a fait un fond. J'ai appris aussi que Werrason a une forêt nationale. C'est toutes des salles mythiques européennes, des endroits mythiques qui vraiment font la fierté, contribuent au soft power congolais. Et moi, je m'inscris totalement dans ce genre d'activité. Ma question-réponse, il y a Félix Tshisekedi, notre président de Bengara Fachi Béton, et la moussi guerre ou bien et tout mon liba pota yakala. Est-ce que ma réponse il y a monsieur président de la République et bakisi bakoni na moto tout bakisi makala l'école ko makala moto réseaux sociaux yindi kombo fali bimi Ferregola Werrason Kofi Olomide patata. Alors, avec Saint-Figaro, moi, quick analyse, mais vous savez, pété, donc on la forest nationale, il y a les Vamantama, Werrason. Voilà. Mi baramona, bino tout va faire un club d'engagement toujours. Sur côté pour la première fois, comme vous savez, lac vidéo nabiso partagé en haut pour ça la rabiso bola momoko boé. Comme vous savez, commentaire na yo ndebile ya Saint-Figaro, sans commentaire na yo na ka penza banzuto malamote. Irène Mamboueni, merci. Nama Kambuto Komaki Nakati ya ba commentaire ingeta. Voilà. Bibara mona sponsor officiel Dodo Maziza mona Schengen ya propre babi santé pepele de Kambona Motote, Ange Dival Kasongo mi baramo place aux alliés. Voilà. Toya Tolobanano affaire président de la République. Monsieur Fachi Betomo kwa Tombolo na habité na kobenga ba journaliste batuni président question piège to ezalaki préparé que fallait batuni ba question na po ebimisa makambo et créer ba polémique mususu na kati ya République. Voilà. Souplicité ya président de la République to batuni oui c'est vrai fallait pour pas bêter double statut de France à ça peut qu'on mériter quand même un respect à ça peut qu'on mériter aussi baku misaye ba logement ko boye tombolé na place wazaleli na lo baki na la fois passée aza moko ya ba léopard oyo ya matisi drapeau ya Congo quelque part et leli penza que non ba tutu ba yoke non un Congo la bête quelque part na ndenge président akumisaki de l'autre côté ya ba gaulois et fandaki malamu soki mokiete ba polémique na so sala ode bochango na niveau président na temps côté na ba polémique na bisote non il n'a pas ce temps là président pour na ya moni ye wana exploit ne sengi faut ba décorer pas de problème ba gaulois siko ba ça présenter comme on a pasté on décorer pe biso ba gaulois pour te buka stade de France wana donc la minute kanda o ba gaulois bwana ngo ba gaulois bwana ngo boye ba ke kanda wana bo bomba ya ngonde pour na somba ba billet ngolo date mima to moni na internet okomona ba gaulois surtout ba gaulois dans ba catégorie ba gaulois pour ba vidéo surtout natali okomona ke ba gaulois ba fâché na ndenge ya kosakana te okomona ke ba gaulois peut-être ba tie makala na moto ba tie ba kodi na moto ba partout surtout ba nzembo oyoyo
Ferigola ayemba abwaka Tshisekedi bango tu balongoli yango bakomota kombo ya Sassou na Maman Antoinette ya Brazzaville. Bandeko ba bolingo babi, y a rien de nouveau sous le soleil. Surtout l'andi bien guerre oizo kende entre Fali pour pana Ferigola. Tout le monde a guerre au je sais pas JB Mpiana na Weranson. Na époque wana zaki tantôt JB na avantage côté makama gouvernement, tantôt Weratika le moki, tout le monde qui wera leki lobby ba pangi na munu me boya munu samu na mbongo bloba modèle wana ba pangi pe ba ndu ba tipi force wera pa mata JB passe la peine de le Congo montre tembola kanango mais bomaka nango mututi. Na minute otozolo ba awa guerre oyo na modèle ya Weranson na JB Benezalaka na minute oyo Fali po pana un Ferigola olingo lingate na musicien na musicien na mokili bato na mokili esaka na mutu moko bakolingo mingi koleka mutu mususu to mona kango atape zoba moko bobe place moko bobe préféré peut-être zoba kepe mutu mayele ezapela place moko moko te place za mutu mayele mutu zoba za tracima bete les premiers les deuxièmes na place on va pour bateke na bengi moko zoba à plateau même loko ya motuya tout le monde est influenceur nabiso, naba journaliste nabiso, naba fan nabiso, tout le monde dans les réseaux sociaux pour nous kotuka monsieur le président de la République. Tout bandana nous na chura mboma, tout yo kanon chura mboma fâché contre Félix Tshisekedi pour nos propos tenus dans kati. Il y a ba question réponse batunaki. Tout le monde a dit que nous wana Shira Moto, Gina, Shira Moto. À côté à lobby les sous mabe pour na kombo ya Félix Tshisekedi, notre président, mon Tombolo. Est-ce que le président de la République a mérité kuchuka wana tondengene? Conseil nini tokoki kopesa na bureau topé na monsieur le président de la République yemoko pour na makambo o etali musique tout à l'heure no chura mboma bongo to zonga to continue chura mboma to leka Atakutu président de la République olingaka faire été o eza 12 té eza 24 té eza motema mabe ya kolakisa na moment de au fait donc Félix Tshisekedi mutaye ko fungola boîte à Pandore. Donc Félix Tshisekedi mutaye ko fungola donc batutu bazakolo baka balingaka faire été ba pesa ke ba visa de tout mona ko la aventure. Mais à partir d'hier on a compris que même numéro 1 président de la République Félix Tshisekedi alingaka ne faire été to yebita sala bango nini nazolo ba France oyo basenga ki faire ya sala nini akota wapi akota isika nini ou bien koma ndenge nini ou bien sala ndenge nini po ba accepter ba pesa ba visa asala makambo ndenge baninga bazo sala. Na répété, Félix Tshisekedi, président de la République, tozo lingato yeba, eloko nine sali yo, otanga na ba komba ba vieux basi batoke na kosila, mais otangi oboyi kotanga kombo ya fere, asali yo nini, asala bino nini. Donc, ceux qui déjà président de la République, yemoko azo sala déjà discrimination à boy, azo boya déjà fere na monde entier. Si vous yebisa ngai ba kopesa mutande ngona visa ndenge. Yango no moni abeti na francophonie bo pesa mbongo na ye, bokala ye mbongo. Tango bo po asenga mbongo na ye, bo kopesa mbongo, bo simbisi nini chèque batu ba mona. Donc bozo saleka makamoko mais bozo komisa ye plus fort. Ah fere lukano mukili. Yango na lobaki na fere gola, nazo continuer ko lobana yo. Pepe kale a connaître ki makambo yo. Akoma iko matana ye na ba Cameroun, akoma ko matana ye na ba Tanzanie, na ba Côte d'Ivoire. Tala, chabas na yo na mboka garçon alinga ko mingi oya Gabon. Président Gabon wana alinga yo mingi. Zwa base na yo kende ko chakuna na Gabon. Voilà. Donc tu ramboma. Ba dire ya batu nyoso obalo ba awawa, otoko kotisa awawa. Ezali ni ya Saint-Figaro ni à tomber du ciel et c'est bato auto ba propos na bango ndenge basali kolobela. Voilà, bo juger ya mondenge ni makambo chura bo malobi. Azana raison, bi azana raison te. Voilà, papa mokonzi na Saint-Figaro nazo senga makambo muziki papa kokotaka na yo te awa wa jungle kute kosa mukolo azalaka te président azalaka te. Zobanga lokola les républiques balingio na nozana na moto wana tika na yema kama musique kotanga ta kombo ba musicien te po
monde oyo eza faux. Si to kota to ndima ka tete betela ka kebanga te likolo yinda on to sala kaka. Voilà. Boyoki ndenge nini makambo ndenge ezali kokende. Ngape soko de zotuna bandeko. C'est vrai hein, na ndenge logique, c'est vrai que bato belé bayaki ba mbongo ya gouvernement pour na concert afali Ipupa. Wana to kosala te to boto ba solo bato belé bayaki pour na. Parce que le meilleur wana o mbongo wana bimi na compte gouvernement pour faire déplacer et belé ya bato ya modèle wana. Est-ce que mbongo na pe ko sunga te na hôtel moko boye na école moko boto monaki na Équateur atanga na ba payote moko boye bukane kwela ki bana. Boto kuna bota moi salle de classe moko timi balete ba mbongo bato ba voyager na moko kena wana ba séjour na ba kozonga na ba. Na lobi na ngate ke non ba peksa ba membre gouvernement ba voyager par ba occasion moko boye. To sa geste kaka. Pour ça depuis moi passe. To moni ke équilibre zate pona kosunga ba musicien na biso ya Congo. To ko tsa deuxième élément to yoka ba critique kaka ou ba sali contre le président de la République. Pour na makambo ba réponse oyoyo apesaki envers ba journaliste pour na makambo tali ya fali Ipupa to leka. Nga penzako Fachi Béton. Mais malgré la Fachi Béton na koki ko avaler nyonso te au président akosala. Et surtout que on a comme on a et comment bimana miso bato et bandaki na un na mutamba to moni injustice totali to lobby deuxième lelo to mona on a fait rigola. Non papa Fachi. Té papa Fachi. Koluka kola exception te que to sala ki erreur. Ya ko sepela yo zwaki wana. Ko bimisa biso bazoba te pardon président. Parce que un autant à combat ba musicien à Congo. Je ne pense pas que yo ebi fait rigola te papa Fachi. Ce na zongi si ma fait rigola azala star. Wana papa nanu oza en vie. Papa Etienne. Feraka déjà star. D'autant que nous papa Fachi otala faire na TV. Oyeba faire azala star yo oyeba te ko na pouvoir. Donc un nzamba tomboli yo lelo apesi yo kiti wana. Tu es compte à rendre une vérité. Tu zappé na pour ça qu'on y bâti. Voilà. On a bien suivi. Deuxième préoccupation. On a bandela. La préoccupation, on a tout ça, inset. Tout cas, tout ça, on a tout ça, bino awawa. Et ça libre à propos, il y a tombé du CLT, ni il y a Saint Figaro, ni il y a Alex Tima. Et ça, bande de collecte, et ça, information tout paie ça. À tout ça, on a droit au côté ça, information tout ça, les bandes. Voilà. Mbutu mbutongozo keka modèle wana. Examen mutumoka tuningai entre yozo lobela makambu ya Fali makambu ke ba pesi mbongo ba soutenir ye siko yebisa ngai entre Fali na Ferré na Nyangwa leki. Bandeko babolingo sans vous mentir. Pona nga entre Fali Ipupa na Ferré Gola so tuninga na Nyangwa leki. Na pesa bino exemple boy. Moni na classe. Tant que dans la classe lelo awawa, ceux qui va les premiers bazami balé. Vous avez le même point, vous avez 69,5, on a 69,5. Moko za les premiers, moko za les deuxièmes. Mais si vous comme dans la place que non, vous avez 70%, 70%, 70,000. Au moins on a pensé que non, bakoya comme sabino que non, les premiers dans les deuxièmes. Tous les premiers, vous avez même pourcentage. 70% fallait pour pas 70% faire rigola. Si vous avez bien dans le registre d'appel, vous avez combo banding. Vous combo F faire rigola. F fallait pour pas. Vous avez F F, classé bino. Vous avez la deuxième lettre où est l'andaka. Lettre ni nezali. Vous avez fallait pour pas. F A. Vous avez faire rigola. F et bon, tout il fallait le premier pour ça F A Ferré. Deuxième pour ça F et. Dans le sens où on a peut-être retiré les premiers et les deuxièmes. Mais dans la musique à Congo, bon, tout bazawana, ça la fierté yamboka.
ngana mona kundinga wakabola bangote eza kwa tosala débat ya Messi na Ronaldo na leki muninga babeta no poste mon côté pour te comparer bango ba pe na âge mon côté pour te comparer bango. Alors quel est le meilleur gagne entre Ferregola et Fally Ipupa? Voilà il y a des réseaux sociaux au président de la République amemeli ngambo sikoyo babiye le vangata mezo ke ndenge nini distraction bana wengi bakomi distrait na concert ya Fally Ipupa bana wengi bakomi distrait na makambo ya Ferregola bana wengi bakomi distrait na makambo président de la République to tumbola susu mikolo oyo lelo makambo Ferre na Fally ozobosa na keno forest nationale et dans quelques jours, dans le bac 2 mois presque. Bandeko babolingo, bo fongola musu. Ba billet za no ebele. Elle va rentrer ma ranson. Bolongo na distraction, stade de France betami eleki. Adidas Arena c'est betama nango, ni accord Arena c'est betama nango eleka. Rando ou ebimi ya lobby ya monsieur le président de la République et koleka na yango pe okotika la devant et un mois concert na bino bokumu ba biba vitesse banini eloko président Mbila Nkolo alingaka te président Mbila Nkolo bena na bato matoi génération berso botele mananu eri yango yoyo boko silsela biso forest wana la biye petit na peu mingi te peu 25% la biye tika sur 8400 à peu près 75% c'est le mois qui déjà eri yango yoyo okende kosomba biye poto boy drama na minute suka. Bon, ça c'est au dit le manzaka ba monsieur Belé. Bon, ça sacré ba monsieur Belé. Et ya ngoyo président Mbila Nkolo loba. Et ya ngoyo génération berso bazo loba. Golf Kizola ACK Azako loba. Voilà, c'est un Figaro de l'Ouest Sumingité. Le nema comme président de la République ba sorti na ye ba réponse na yo apesa ki na média depuis lobby. Voilà, tout kutani. C'est un Figaro. Bye bye. Basula Kazami na kwa balanti. Basala pona amour propre. Nous le rôle en métier tombé du ciel. Tombé du ciel, on a coutu bon, c'est-à-dire là la maison, là la maison, mais les amis. Alex Ntima, 15 ans d'état. Pour la présenter était Bruno Lubic. Ah, bon mon propre. Bon mon propre. Tombé qui est au moni. Bon, dans la maison de changement en acquis, monter le plan. On va sur 1 million dans 2 jours.